Mbote bandeko balandi ba Radio Maria esengo penza ya kokuta na bino ebele zinga Radio Mama pona kolanda mateya malelo tozali na sango Roger tozunguseliye maloba. Et merci mingi Mama Regine, merci la bino banso bandeko balandi sanza ya liboa tope sanza ya septembre zali bongo sanza ya Biblia tosengeli ko tanga Biblia kokota na bozindo boyango pote toyeba bolingi bwa Nzambe pe tokokisa yango na bomoi bwa biso mokolo na mokolo. Na mobumo ye batata episkopo ya 5 onzela ya basalisi babango batali bongo mosala ya kolimbola liloba lia Nzambe na bana ba Nzambe mingi penza service ya apostolat biblique ya 5 na nzela ya Sango Leopold oya zali bongo missionnaire SVD Société du Verbe Divin babongiseli biso likanisi likonzi ya sanza eye ezali bongo de la redécouverte du Christ à l'évaluation de notre engagement dans l'église ekoyeba Kristu tokota na bozindo ya bomoi ya biso na Kristu toyeba ye pote tomitala malamu touti wapi tokomi wapi tozokende wapi évaluation nasala nini pote nabongisa ezaleli ya ngai pote nabongisa bomoi bwa ngai pote nasalela Nzambe ndenge ekoki ndenge ebongi talaka likanisi likonzi tokotanga Biblia pote toyeba Kristu pe awa toyebi ye tomitala soki maye alingi ezali engebene na bomoi bwa biso to pe bomoi bwa biso ezali engebene na maye mokonzi alingi bongo likanisi yango toko tongolo yango onzela ya buku ya boyebisi mingi penza eteni ya yambo ya mibale pe ya misato epai wapi batalisi biso mikanda sambo batindeli biklesia sambo lettre aux 7 églises bakomeli bongo eklesia oyo ezwami na Efeze bakomeli pe eklesia oyo ezwami na Smyrna na Pergamo na Tiatira na Sarde na Philadelphia pe na Laodicea tala mangomba maye bazwi mikanda oyo euti epai ya moto oyo akomi buku ya boyebisi tope Santo Yohane tope bayekoli baye bakomi buku eye ya boyebisi epona nini ezali sambo zambi sambo ezali bongo montango oyo etali perfection etali bolingo etali maye tosengeli kobongisa na bomoi bwa biso pote tozala penza ndenge Nzambe alingi montango mona lokola te bakomi mikanda miye na mangomba maye na masanga maye basengeli kobongisa bizaleli bya bango pote babonga bakoma engebene na maye bakotalisa biso na montango sambo perfection kobonga na bomoi boyo talakati na nini balobi bongo likambo ya mikanda sambo kasi nani na mokili moya sengeli kobonga te biso banso to biangami na perfection tosengeli kobonga tosengeli kobongisa ezaleli ya biso bomoi bwa biso mokolo na mokolo yango wana mikanda miye atako batangi kombo ya eklesia ya biso ya kisasa to ya RDC to pe ya mikolobi miyete kasi mikanda miye etali biso banso zambi lokolo ezali sambo tolobe ezali montango ya perfection oyo etindi biso na nzela kobongisa bomoi bwa biso elingi koloba te mikanda miye bakomi yango po ya masanga manso po ya mangomba manso po ya moto nyonso oyo asengeli kobongisa bomoi bwa ye na libandela Santo Yohane to bakomi buku ya boyebisi babandi mingi penza na losako Yohane ona biklesia sambo o Azia bozwa gracia na boboto bouti na oyo azalaki pe akoya na bilimo sambo bitelemi oboso bangwende ya ye pe na Yesu Kristo nzeneneke wa solo mwana wa yambo oyo asekio bawa ye nkumu wa bakonzi banse ye moto akolingaka biso pe na makila maye abikisi biso masumu
akomisi biso bato ba bokonzi bwa nganga nzambe po tosalela tata wa ye nzambe na ye kembo mpe nguya o bileko na bileko. Amen. Losako yango euti epai ya nzambe. Nzambe azali tata, azali mwana mpe azali limo santo. Yango wana toyoki na losako yango balobi te oyo azalaki mpe akozala lokola te nzambe. Na bilimo sambo bitelemi oboso bangwende ya ye. Bilimo sambo, elimo santo. Ye azali bongo elimo ya bilimo sambo. Awa batalisi biso elembo elimo santo onzela ya mabongi maye, makabo maye mazali sambo. Yango bakoloba bilimo sambo. Lokola te elembo ya elimo santo oyo azali bongo na makabo sambo. Yesu Kristo yepe azali wana. Zambi nzambe azali tata, mwana pe elimo santo. Ngracia na boboto ezali ndenge bayuda bamesana kopesa na losako koloba boboto to pe shalom. Kasi aba bakisi ngracia lokola bolamu. Zambi mae ngracia utaka sepa ya nzambe, bolamu bonso utaka sepa ya nzambe. Yango balobi te ngracia na boboto biuti na oyo azalaki pe akozala lokola te uti na nzambe oyo azali tata mwana pe elimo santo. Ngracia na boboto uti epai ya ye tosala nini? Tozongisela ye kembo pe bokonzi. Ndenge tolobaka na misa nsima ya losambo ya tata wa biso na ye bokonzi nguya na kembo obileko biso seko. Yango wana lokola ngracia na boboto uti epai ya ye tokozongisela ye yango. Ndenge toyoki wana akomisi bato babokonzi bwa banganga nzambe po tosalela tata wa ye nzambe na ye kembo pe nguya obileko na bileko. Amen. Rebandi na losako lokola te bakomi mikandami ye po te mikandami ye awa tokomanyola yango tokotongolo yango ebota ngracia pe boboto okati ya bomoi bwa biso. Talakati na losambolo ye. Na losambolo ye balekiseli baye bakotanga mikandami ye oyo etindami na mokonzi ona biklesia sambo. Bakolekisela biso banso awa tokotanga yango pe tokomanyola yango ngracia na boboto. Tokotanga yango pe tokomanyola yango po te tozwa ngracia na boboto pe po te tozongisela nzambe kembo na nguya na nzambe oyo azali obileko na bileko. Amen. Kasi soki totali na molongo molandi tala azali koya okati ya mapata, bato banso bakomono ye ata baye batubolaki ye mopanzi. Bato babikolo binso awa onse bakolela po ya ye ekozala se bongo. Amen. Elingi koloba te akoya kosambisa biso pe tango akoya kosambisa biso bato banso onse bikolo binso bikolela. Elingi koloba te bato banso bakokita o likambo. Elingi koloba te obisika binso bikolo binso boko bakokitisa bango o likambo. Zambi obisika binso bato malamu bazalaka ya mabe pe bazalaka. Tokoki koloba te bato malamu bazali na ngambo wana bango banso bazali malamu pe na ngambo o bango banso bazali mabe ezali bongo te. Kasi obisika binso bato malamu bazalaka ya mabe pe bazalaka. Yango wana balobi te boleli bokozala obisika binso. Zambi obisika binso lokola bato ya mabe pe bazali ekozala bongo boleli. Lokola koya kosambisa biso elingi koloba te awa tokomanyola mikandami ye batindi na biklesia sambo tosenge kobongola mitema. Talaka tina ya losakolo ye tope introduction tope maloba ma ebandeli oyo ekosalisa biso pote na moi tokota na bozindo ya mikandami ye batindi na biklesia sambo. Ya liboso tokotanga yango pote tozwa ngracia na boboto pote bota ngracia na boboto na bomoi bwa biso. Ya mibale awa tokotanga yango tozongisela nzambe kembo na nguya. Ya misato awa tokotanga yango tobongola mitema. Zambi
mokonzi akoya kosambisa biso na suka ya molongo. Mokonzi Nzambe alobi ngai nazali alpha na omega, oyo azalaki pe akozala mokonzi wa bokasi bonso. Na maloba maye tosukisi bongo introduction to pe maloba ya ebandeli oyo tolengelaki po te tokoka komilengele moke kobongisa makanisi mayele mabiso mitema mya biso pote na poste koya Nzambe lobi ezali vendredi catéchèse interactive, kasi na poste koya tokobanda bongo mokanda moko oyo batindi na biklese ya sambo pote totongolo yango na bozindo penza pe esalisa biso toyeba Kristo. Nzambe awa tokoyeba ye tomitala soki tosengeli kobongisa ezalili ya biso pe ndenge tokosalaka mosala ndenge tokotambolaka kati ya eklesia ndenge nini. Merci.